Breaking news en direct à Mongalema avec Proverbe 30-30. Kolomboka, la kisa bizali la Kolomboka. Kolomboka, la kisa bizali la Kolomboka. Nani babengi mu Kolomboka? Ezali oya bundela kamboka na ye. Ezali oya salaka banalize pona kobimisa bandeko na kati na molili. Ezali oyo ayaka kweveye bato baza na molili. Ezali oyo abundelaka mboka na ye la kwanzi la Kolomboka. Nani babengi mu Kolomboka? Ezali oyo abundaka pona mboka na ye. Ezali oyo ayaka na idéologie to ayaka na makambo pona ko libérer mboka. Basango ya Congo tozo bananano na nécrologie. Lelo mardi, lobi mercredi, ezali mokolo oyo to ko exposer corps ya kulutu na biso bezi awa na Manchester. Bozana ba information, donc to ko exposer corps mercredi de 22h tu na 5h, jeudi na 11h de toko bukunda na cimetière ya Blackley. Merci na motonio surtout assistaki bande bandeliti na suka liwa ezali nzela na bisonyo surtout lelo ezali tour ya kulutu bezi lobi kozala tour ya motomosusu. Vraiment merci mingi. Basango ya Congo Brazzaville, soulèvement populaire et bandi. Tout le monde opposition ya Brazzaville ebimi. Banda Brazzaville eza Brazza nanu rassemblement moko etondisa bato lokola bongo te. Kofi Olomide na nyoka longo basalaki erreur bazwaki mbongo ke bakobeta concert mokolo wana mais base retrouvaki liboso ya ba chaise vide pour bato nyonso bakendeki mpona makambo mboka na bango. Bakongolais ya Brazzaville baza lokola bakongolais ya biso te mutu na bango esalaka mpona futur ya mboka na bango bakoya kobina te bakoya komela te. Bazalaki tous présents place wana. Alors au moni ndenge opposition ya baninga ezoko agir ba congolais ba bimi ebele ya Brazzaville po na koya koloba ke ba komi na suka il faut changement salama na mboka na bango pe to moni opposition esangisi bato ebele oya biso opposition ya matungulu ya madesu opposition epola opposition ba corrompi makambo ezosama na Brazzaville pe ezosama na Burkina Faso ezoteya bango te pe bakongole bazomituna soki mutu lokola bakozio bazotuna soki mutu lokola Ngoyi Mulunda Ngoyi Kuluna asali bavideo ebele kokondane ba G7 soki ya solo aza na leçon to morale ya kopesa so mpona bakongole parce que Ngoyi Mulunda nde mutu ayibaki ba élection ya Tshisekedi apesi na Kabila pe ye aza na chance Kabila l'air to kokanga ye to okima ye to kojijaka ye pona ba crime asala abomisa batebele likolo ya kobandana kozala faux pasteur pe konimakaniaka Kimbuta batebele bazolela bakomi o Kimbuta alobi ba voiture à volant o ya droite utaka Angleterre et okota société boye na boye kotambola soute na monde entier mutu nyonso to aza na droit tambo sa voiture selon volant côté ya ligne. Tu es bien que voiture ya volant en Angleterre et que ça la taxi et que comme ma batute mais que comme ma personnel mutu aza yemo ko voiture na kota mwana. Alors Kimbuta seneli boyeba côté belanga esala ke bongo. Soka meli bangi surtout atina ba mbuma esala ke ndengwana mutu ekomaka liboso yesima sima liboso aso ba décision mo ezala na derrière kutu bazo parata mbangu ba loi na ye wana nyoso tu ekende wapi et ces amba la liboso ça la loi
ezali diamba topekisa ye amelaka diamba alongolaka bambuma me ye ayokaka te tala baresultat nde ekomopesa baretour. Donc bobanga na bino eloko moko te. Balobi na Brazzaville esalaki plein bato bayaki ebele opposition ebimaki pe tomoni so Kabila azongeli lisusu kosala référendum mpona kochange constitution azomeka bakote tout ameka glissement mabe ameka kokotisa bandeko na barwandais armée rwandaise oyo ezokotaka na bazamba Congo mikolo nyonso mabe mpo azoyebaki soki esimbi te akotia kao me eloko azobosanaki Congo wana eza Congo ya Nzambe, héritage Nzambe apesa bakongolais, apesa barwandais te batuti te baugandais te c'est-à-dire na mboka wana décision suka eza Nzambe moto akoloba, Nzambe ya Moloto Yesu Kristo, Nzambe ya mfumu kimbangu atuna ba Belge makambo bamonaki. C'est-à-dire so Kabila zo comprendre te ebembe na ye bakotambusa ngo na balabala nde batambusaki ya Samuel Do na ndimi te ke akobima vivant na Kinshasa. Kabila akobima vivant na Kinshasa te, akotikala akobima vivant jamais na Kinshasa parce que abomi ebele makila ya bato tu abomi bazali ko réclamer vengeance ezosenga na ye abima vivant te. Soka lingaki ne kobima vivant ngonga ngoya kino komitika ye moko na CPI ekozala malamu sika cousin na ye Tanganda azali kuna. Tolobi susu azomeka ba kote nyonso po ayebi te kote nyonso simba soki simbi te asali guerre na Congo me Mobutu alingaki yango guerre etika kosama na Kinshasa te. Je crois que Nzambe makila ya Yesu Kristo oyo etanga mpona mokili mobimba ekoprotéger Kinshasa me nayebi ke bakolabo batraître na barwandais bakovivre les jours les plus longs ya histoire à vie na bango parce que chasse aux sorciers ekobanda opération mwana mpuku kotele kalingai na bapoale na yewe salamaka na Pascal ekokontinue sur kosalama ekozala malamu mingi parce que bakoni eza ebele mpona kosala opération mwana mpuku kotele. Alors toza toujours na basango ya Congo tolobi opposition ezotikela ye temps à manœuvrer pour Kamere à dérouter opposition à Congo. Pourquoi dans Congo nous avons plus de 7 armées, il y a des voisins chez nous. Au Congo nous avons plus de 7 armées de pays africains qui sont installés au Congo. Nous ne savons pas pour quelle base, pour quel motif. Il y a les Sud-Africains, il y a les Namibiens, il y a les Zimbabwéens, il y a les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans, et il y a aussi le mercenaire venant de l'Ukraine. Les Angolais aussi sont là et nous ne savons pas pourquoi ils sont là. Donc même les Somaliens sont là. Alors cette fois-ci, tomoni ke Kabila asakana ba te belé, Kabila azo tomoni sa ba Congolais nyon surtout on irait yazali koko na biso to za makila ba Congolais mais yazali bongote pe to éviter pourquoi ba armée wana nyon surtout les na Congo, yaka ko so plus de 200 000 personnes contingent ya MONUSCO o na Congo. Tu évites Moussala Nesala na Congo, les autres Bimisara et gagnera chaque mois plus de 2 millions de dollars pour enrôler Sabatoire dans nous surtout. Tu évites pourquoi opposition, ils ont le logo mon côté, mais pourquoi guerre na Est, ils ont silaté, entre temps, tous en a armée étrangère, puis MONUSCO, ils ont à Congo. Ba député a collabo, ba un civique, ba comme ils sont pour changer constitution, je crois que les 19, le 20, le 21 janvier, tout ça n'a pas tout bakufa qui bakunda ba même na ba fausse commune. Nan goto sisi dossier na bangote Kabila zo résolé azongeli susu likambo na bité soka changer nganga to nganga wana kosie po azongela su makambo oyo matata mponyo un civique pe a signé yango pe opposition ya Congo ba lali pongi bazo beloko mokote. Bazolanda oyo ezo salama na Brazza pe na Burkina Faso ezo te ya bango karaté. Alors ezalaka musala wana o bango bazosala esengeli biso ndeto éduquer bango pour ezala ndenge wana. Kabila a défié biso banda 2001 tango abomaki Mosé Désiré Kabila waza papa na molimo ye citoyen rwandais a défié biso amikomisa congolais pe akotisa ba armée étrangère na Congo ba rwandais tout ba boma basala ba crime basala génocide. Il faut réagir avec des criminels, il faut réagir comme criminels, avec des bandits,
il faut réagir comme des bandits. Alors tozolanda Gudule Bisengo ou tosala émission moko kitoko na moko ya ba jeunesse ya opposition à Congo. Gudule Bisengo azali 107e bureau P 107e bureau. Il y a traître le Rwandais Vital Kanyamakiseki, Kanyamakiseni, Vital Kizengi. Donc, yende mokonzi na bango. Alors, tolanda nano interview oyo ezali très bien, eza kitoko mingi. Tolanda makambo oyo mwana mwasi oyo azoloba. Ezali vraiment pona intérêt ba Congolais. Toyoka makambo nini oyo bango balobi. Ekote ya mutu moko opposition. Pe ekote ya bato ebele oyo soki bayebi masolo yango te. Tolanda bango nano ndenge balobeli a ba traité dossier moko kitoko tola bango. Constitution. Yango papa edi réaction na yo à chaud okoloba nini na bandeko idée ya bandeko oyo eza malamu to eza malamu te. Merci maman, tolobi déjà ballon d'essai yo échoué. Po tomoni bakomi kosala na biso. Bakomi bazwa biso lokola toza banyama, toza ba insensé, toza bato moko toyebaka te eloni elekaka. Oui, Kabila soit biso banyama to ba opposition na biso eza corrompu. Ce sont des déshonorables. Des députés. Baza ko déshonorer mboka, baza ko déshonorer Assemblée nationale wana. Comment est-ce que bato déjà peuple la kisa ba okalingi ata uzoba moko taza na posa ata journée Kabila sala ata 1 minute te na pouvoir lisusu après 2016. O asali ya malamu ekoki. Oyo ya mabe tolimbisie mais akende. Kabila tiko sala te lo mwa malamu te pe to kolimisa te to juger sur ba crime. Janvier 2015 na mitu abato mosusu ebunga. Pour le 19 janvier le 20 biso peuple congolais tolakisaki na face ya mokili mobimba ke toza na posa ya révision ata ya constitution te ni ya eloko nyonso esala kaka te esema esalama biso toboya bato oyo baza bememi ya mboka en tout cas toyo comprendre bango baza na posa kotelekana na mboka. Comment est-ce que les députés bavandi bakomela premier ministre mokanda. Le premier ministre asignaki yango ati mokoloto na ye elingi koloba ete ye mpe apesi bongo mongongo andimi ete loi wana eleka na référendum. Yango wana tolobi tocomprendre eza badepute wana mpe mibale te eza na bato baa na nsima na bango bakotinda bango mais toyo comprendre ke baza bato te mposo bazalaki ya solo bato baza baresponsable ifaye bamibimisa baloba biso nde tosengi lokola batindi bato wana mibale na nsima elakisi ke bayebi force ya peuple e tolobi loi wana deja bayeba ke eloko wana deja tolingi yango te. Papa edi ya solo lobi eloko wana olingi yango te kasi kotala bongo na kati ya assemblée nationale omoni ete opposition eza bongo minoritaire majorité nde baza majoritaire, excusez-nous la redondance, baza majoritaire mais bon matabo kita voix wana ekoleka pamba te soki eke na référendum esengi vote qui sont pour qui sont contre bango balekaka kaka na motango yango nalobi soki eleki bino bayi opposition bokosala nini parce que lelo bolingi botrouwe ballon de sei wana basali boye kotobola yango botoboli na tv botoboli na internet partout kasi na mikanda mpe na kati ya parlement na bato balibanda parlement eloko nini bokosala mpenza mpo eloko wana ballon de sei wana esimba te. Maman kiti nazoyi biso mosala esi ebandi kosala na niveau déjà ya ntango bato baza sensibiliser mobilize tobandi déjà sensibilisation kaka lelo tokosala neti tosalaki le 19 janvier na le 20 janvier tokobanga motu te mboko eza ya biso article 64 epesi biso ya constitution epesi biso droit ya kotelemela moto to groupe ya bato nyonso bakolinga komema kokamba mboka na volonté na bango mpe na makasi oyo balingi balakisa biso coup de force balingi basala donc volonté ya bango instrument ya biso nyonso lokola bango baza majoritaire numérique na niveau ya assemblée nationale par rapport à badéputé na biso ya opposition c'est la voix de la rue qui va primer. Pas la voix de la rue, est-ce que va fixer déjà mokolo ya plénière wana ekozala
pour bino pe sensibiliser population ezate le quoi tozalaki mikolo elekaki le 12 oyo elekaki kala wana bakangi palais du peuple baencercle entrée sortie na niveau ya wileri eza te bango bakoti bino boyebi mokolo plénière wana ekosalema bokomobilize peuple ndenge nini mpo bafranchir cette fois-ci bachar de combat oyo ekangaka nzela mpo bato baaccéder na palais du peuple te boza na manduki te bango numériquement fort na parlement na armée baza kaka makasi tolobi surtout na bapolisier oyo bakotinda baso mpo toyebi bakotinda toyebisi bango bayebaki biso to bandeko oyo ya bango peuple congolais nyonso soki tozotelemela tozotelema mpona situation ya moto nyonso echange surtout ya bango bapolisier donc mamaki te tozobanga eloko te peuple aza vraiment mobilisé sensibilisé et tobandi déjà mosala wana bango bafixe date ou bafixe date te bamona biso déjà tokoréagir bino bokodévanse tozodevanse bango déjà mpo si tomoni mokanda lokwa tomoni elakisi ke basali déjà balobi so moto alakisi ombeli na libumu donc esi acubi donc biso tolobi tokodevanse bango tozobanga eloko te kongo eza ya biso nyonso tozotelemela yango référendum ekosalama te révision constitution ekosalama te ntango mosusu babito ya bapays voisin te balandi exemple mpe ya congo braza bange moni congo braza na congo république démocratique du congo toza bapays voisin mais toza bapays ndenge moko te toza na façon omonela makambo ndenge moko te soki baopposant oyo ya bango bandimi révision ya constitution oyo ya biso toboyaki mitingi oyo tosalama le 15 septembre bomoi tolobi non agressement batindaki bato batindaki bomonaki ils ont pris de leur compte sikoyo tokoréagir avec les romains il faut réagir comme des romains donc avec des gangsters il faut réagir comme étant des gangsters avec des voyous il faut réagir comme étant des voyous avec des bandits il faut réagir comme étant des bandits donc soki bazali biso koluna tokobimisa tokoréagir na koluna matondo mingi papa eti esengo ezalaki yanga koyamba yo na mokolo ya lelo kasi nalingi susu oyebisanga ya mwa suka mabe nini eza mpenza oyo bokobanga soki toke na référendum peut-être seni mpe aza na nsima mpomba te seni alobaki aza bongo na makoki te mpona kobongisa bongo makono nyonso incrédible mpo fiche électoral ezala na irrégularité te ezala na mbala oyo crédible toboyi te le 19 mpe nano ekomi te kasi soki barévise loi wana sur la constitution mpona papa mokonzi aleka to mpe aleka te toyebi te ndenge ekoleka kasi bino bokobanga nanu nini bokobanga kaka élection esalema te to bokobanga glissement concrètement opposition ya bino mpe eza nini biso toza kobanga eloko te biso totelemaka nde baloba omoni ndoki belela d'abord seni aza na problème na biso toza lelo le 26 septembre na logique fait tozalaka na campagne tozalaka na période ya campagne électorale seni alobi na biso eloko te seni aescroke biso baparti politique aescroke bacandidat indépendant aescroke mpo azwa bambongo 550 000 francs wana dossier wana tobe mpo tokotelemela tokobanano na seni azongisa bambongo wana soki aexplike biso bien te soki tokomi le 10 octobre tomoni clair te mama biso liboso ya seni ayebisa azongisela biso bambongo aescroke mbo eza escroquerie comment est-ce qu'on peut escroquer tout un peuple aux yeux aussi de tout le monde seni abanga na ye te azala kimia akoorganize élection de gré ou de force. En tout cas, de gré ou de force, Papa Edi Moupépé, vice-président, il y a Parlement des jeunes, la Union pour la nation congolaise, ville, province de Kinshasa, candidat député provincial, Nakimbate Kebomoni, Aebongo Moto pour couper sa réaction là. Donc nous, Rolandi Wana Batakamere, Balobi Seni escroqué Bango, pourquoi? Parce que Bango Moko Baza vraiment maïle minité pour Baza P, un civique. Na makambo ya mboka ezo basoki mboka eza occupé bokokene na élection te na bato wana ti bosi kola mboka ya wana bozomona Kabila na 2011 2006 akenda na élection na Jean-Pierre Mbemba pe na papa na biso Tshisekedi ba betaye
mais tu dois être le président. Pour la nini, parce que bato wana so comprendre que que boko na élection te na mutu azali mupaya. Mutu azana armée azozo makambo na makasi. Pe yango azo continuer ko sala mais loko nyonso tout ezaka ne bandel pe suka je crois bilia ki bikoki. Toujours continuer ba sango na biso ya Congo wana ezaki Gudule o azali 107e bureau ya Vital Kanye que soki Kanyenge que c'est soki Kizengi na éviter soki komboni mwana. Les camps de Rumangobo attaqués par les infiltrés de l'armée rwandaise. Kabila akotisaki bandeko na ba Rwandais ba attaqué camp ya Rumangobo. Ezali moko ya ba plan na bango baye nango soki makambo to akosala esimbi te akotia kao mais tozoyebi se ke akolapa pe soki akimi te ebembe na ye tokotambola nango na Kinshasa ndenge basalaka ya Samuel Do. Je crois ezali ndenge wana tolobi ete fidèle à ses habitudes et la peur qui l'anime ces derniers temps, et surtout il craint à rencontrer des journalistes internationaux parce qu'il n'a pas de réponse à leur donner sur ses crimes, sur son glissement, sur la nationalité congolaise et les grades de généraux qu'il a donné à son cousin Bosco Tanganda, qui est un sujet rwandais. Par la magie de Kabila, ce monsieur a été dans l'armée rwandaise, il a été aussi dans l'armée congolaise. C'est-à-dire tous ces sujets-là, les journalistes internationaux veulent discuter avec Kabila et sur le glissement qu'il est en train d'entreprendre qui ne réussit pas. Et voilà pourquoi il fuit. Il devait être aujourd'hui aux États-Unis. Kabila s'est absenté du 70e sommet de l'Assemblée générale de l'ONU qui se passe actuellement aux États-Unis. Cette fois-ci, le résultat de sa médiocrité au sommet de l'État l'a empêché de s'y rendre. Akimi kokene na Assemblée générale ya ONU parce que kune zesika bazo traité makamunyoso bomoni Russie na États-Unis bazo traité sur crise na mboka oyo tobengi ya Syrie pe bazo traité makamunyoso to ba crise ya ba président o bazolinga kolongwate ya ye Kabila pesa na mesa Akimi akanisa ke so ake kuna ba okanga mais alinga te akosuka. Breaking news alelo bouti kolanda ezalaki que Kinshasa Matoi Mangongi Kabila azokate likolo ya opposition à Kinshasa et tike lié à manœuvrer alingi kozongela susu likambo ya référendum kokende na constitution parce que makambo surtout azosala ba glissement eza kosimba te pe bolandi ndenge bana mboka Kinshasa balobi batelemeli yango pe bakobima libanda mais toyebi te bakobima mokoni pe ezowumela comme conseil tant que ce na breaking news des fois tu peux ça conseil soki boyokani te na communauté soki oza na problème na ndeko na yo kutana na bapasteur ya malamu bazali na breaking news bato ebele babenginga bato banyongo bato bamela bato mabale kufa bato bamonaka bana na bango te bakanga bango bamoni bana mabale ezongi banyongo efutami bapasteur bazongi na respect bazobanga alors yo pe soza na problème kobengelaka moninga mbila te mais kutana ou na basage ya communauté bamikolo ya communauté ou na bapasteur parce que mbila apesaka solution te eza na bato ebele bazofunda baninga na la police mpona kobebisa barecord na bango bato wana foto telemela bango ntina ntango asuka toza na bato ya mitema mabe mpe mosusu misala bango kofundaka bato na la police fona fingo osali no eloko te aza jaloux na yo akopesa bainformation na la police wana ezali partout na diaspora congolaise bacongolais ya ndenge wana bazali donc il faut aussi savoir wana parce que record na osoki ebebi na la police okozwa sous crédit te ezalaka mpe mawa mingi toza souvent problème mosusu bouti kolanda bino moko documentaire oyo bafrançais basali na TF1 oyo ya bafaux bapasteur mwana wana oyo mukuna évêque mukuna akosaki baparent na ye ke mwana biki mwana wana uti okufa domo bomoni ba image ba français basali pona ni mwana wana kufi parce que ba parents na bango il a fallu na place ba ke no luka prière il a fallu ba luka mutade salon 150 livres ba ke no hôpital ba soigner mwana na ngara bika parce que
lelo oyo na kati ya communauté pe na Kinshasa tozana ba faux pasteur bazo evre pe bato bazolanda bango boye bango nini balingi publicité makasi ya kombo na bango balingi koloba ke bango basala la miracle mais batanga kombo nzambe te balingi komilakisa pe bayebi koteya te ok mukuna azanga 150 te il a fallu apesa baboti ya mwana wana 150 akende se faire soigner tala lelo ba père de mwana wana likolo ya motema mabe na ye parce que asalaka miracle te azanganga lelo pe yo na poto place ali soki ofungwami miso te esika ozomema mwana esika ozomema mwasi na yo makambo oyo ekoki koyela yo mingi bokufi na molimo mingi bokanisi bozokende église nzoka bozokende na centre ya lufelo breaking news ete ya bino bye bye for now.